oya iba ki soki je na bango na kolo chaîne na ye so basala ki je soki pendenge ni wana bango problème na ngeza kende to ba ko futa bisinga $1,800 mama na lokuta tala ba lokoso baza otolo naka otokubu tokubuka balobani ba ko la ko iba na poche nani ya nganga te nakosi okozwani diboma on comprend muto ana poto mais baza ko intoxiqué o baza soki je na bango soki nini ba profiter ba ba ke na pesa bango 1800 de par la police. Et puis, il faut que IP crime. Voilà, chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez à ces moments. Bienvenue une fois de plus dans notre chaîne JKL Info News. JKL Info News, là, je vois déjà notre DG, Joël Loubou, là, depuis quelque part, autrement dit, Pion Yanzambe, big dédicace à toi, big dédicace à toute ma famille, la famille Kekambez. Un grand merci à notre réalisateur. Il est déjà là. Dani Welo, je te dis vraiment merci. Merci à tous qui nous fait confiance de partout dans le monde. Voilà, chers internautes, moi, votre Winnie de la presse, comme l'actualité nous oblige, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule dans ces plateaux. Je suis accompagnée avec Nalingaro Sekaso, parce que il n'est pas autorisé. Mais avec lui, tu contribueras plus, après ça, plus ma sagesse, toli, et il est là parmi nous ici. Il s'agit bien de Pasteur John, autrement dit, il était à péter. Je ne sais pas ce qui caméraman même moral nangai amekaja ko funga plateau poto yamba invité Nabiso. Pasteur John, bonjour. Bonjour monsieur. Bonne santé papa. Très bien par la grâce. Donc 5 sur 5. 5-5-5, très bien par la grâce, saison mon très bien par la grâce. Mais enfin, toutefois, maman qu'on a bien l'issue, on a vu Pasteur John, qui est Mamouébélé, c'est circulé, qui Pasteur John, maman, comment boyer concernant la police, mais dans ce qui va m'attendre à collaner la honte parce que Nazala qui moi malade. Il y a un trouvé qui bon à nous, naïa, n'a Pasteur John, la police, il paraîtrait-il que Babylon, comment qu'on est bon avec le matériel, et Mimi, Pasteur John, tient à la police, c'est ça là qui vraiment abonné Nabiso Malamouté, c'est la raison pour laquelle Pasteur John lui-même il est mieux placé pour nous expliquer c'était quoi le problème. On a des problèmes on est ba nazo songela pe nazoloba frère aloyaki ndenga lobaki atikaki bani na ye totala soki ba ibaki ya solo to lokuta ma sœur otolo naka otokubu tokubuka balobani ba ko la ko iba na poche nani ya nganga te nakosi okozwani diboma on comprend. Ti kaba kosela o makambu bango batumula makala moto ebela bato moni na nzela bakomi ko tambola chance sili bango me age ça bakomi lokwa babungi bakomi ba aveugle eza mabe o ba salaki bakomi ko récolter na je bisayo o ya sala ka mabe aye bagateke azoko michai moko singana kingo mi bomano noki o ya iba ki soki je na bango na kolo chaîne na ye so ba salaki je soki pendenge ni wana bango problème na ngeza kende to ba ko futa bisinga $1,800 mama na lokuta tala ba lokoso baza muto ana poto mais baza ko intoxiqué o baza wa soki je na bango soki nini ba profiter ba ba ke na pesa bango 1800 de par la police. Et puis ba ke funda nga wapi na IP crime ba sauter ba bureau nyonso tantôt connaissance to beau frère to ndeko na ye to yaya na ye omoni ba influence ba trafic d'influence biloko na réservé na bombi na komisaka bombi nango si sima landanga bien tozwa kapoto yeba ni tokoloba lobi dossier na bango balobaki na se bango frère moko tabenga ka lobi en États-Unis pourquoi ba ko salir na makamba boy zela nzamba sunga ba biloko ba ibaki ba pesa ngana ko tindelo yango ozongisa yoka ide na bango o ngata mbayaki awe feza la ngamtu na bomba ki pona tikala ko fungola chaîne ngana fungola chaîne na biloko yo vraiment et puis frère ngo azolo bana oza na poto lobike na batu na ya poto balandera ngande ba pesa idée ke ngana sala chaîne pour mona ke belé baza mitema mabe puis yango na epsa ko ke kozala congolais eza kozala na libabe na vie être congolais eza koleka lisuma kutana tana lisuma ba ko délivrer koyo la muke si et si li ke ozala congolais za na un numéro ya motema mabe ya koluka congolais to mona na poto e baka ke mutu mabe ko salo mabe ye wana na lo bango pe na vérité na okosote Jida son na tali film Jésus Jida za koko ba congolais pas seulement na ba congolais les a pays té mauvaise foi ya batu ndeto tchani bakala
likambo nga na moni facilité pour na tia yo mais tokoli na yo ero koma na mbongo na kelo zuwa vo même tamusika ko mbongo yo telengana oya ko talanga na pesa ko fufu bongo ko se ko kumisanga comme ça na bimelo ko après prêtre commande ko même na famille o kutu mbongo na été boteki lo pang botindi poto a comme si makamba to libando akuti bango na brique soko frage ki tenda mona ki bango te a comme si bango ba pire ba uta na ko to bateki lo pang bazo zela rembourser baso mateteni kilelo akenda poto ko ta français na anglais wanga na famille azo bandeko musuna ba camarade ba bango te loka bakuta na ba potre ba bon marché ba gombe apesi bango ki camarade mama o ya bota ete loka lo ba français na commune bia bambeli mama oye moko propre so telenga na commune salité ou mais na poto pourquoi sombele ta ki kukuta zo valeur soko ye ki saso wanga na kayo ko tala na ko bata mabatu ba yeba te so ba toni ko so na kendo tala mutanyo nzoka mama bota propre na lo ba vérité biloko ba ta batu ba yebi na miso nzambe ko so mapamboli ebele bana botutu na lo bano maka o na biso ko congolais ke bana congolais ba ke na millionnaire ki millionnaire ba congolais bana ka pa na bango mo na mwasi na bana tala bande ko ne propre mais tala mindele so za millionnaire ta bande ko ne atokuti mona bomengo to mona ke ba ta vie bien bango balinga ba sunga na po kilo ko mapepele comment tozo ke na age ko kufa ba loko no pe ba ko ba komina ba 30 ans o chambongo na banque le baka bazila ko bongisa monto ba ko makoko alors bana makamamike so yo kinga toza na bassesse ya mentalité être africain et le katali souma John le kaisulu souma ndengeni pasteur John na lo bano makambo so yokinga avec logique pas si ya ba congolais mingi ba africain soko landi ba africain pe ba na part chaque ba africain mutu mtazana volume passe makamna ba na bango volume bangolais et ya différent ya ba congolais na fana na Angola 3 ans na Luanda bengela wapi titi ba kabinda baso ba wish na tala mentalité na bango basala ko abiso mais vivre na bango c'est différent na biso bazana en ya ko inanate à partir ya billet donc carte électeur na bango ba inanate Angola soki chinois nga saka na moko o ayebi kamta ko beta chinois mbata pa no tushi muninga nanga a na Congo te so ba moni mo pa ba pese valeur ba zimo na mboko ba tindiki pembeni na so biso makambo so yo kinga difficulté ba congolais mais ba mindele ba kendaka ba kamwaka bagenda kotubela na poto kote bazela mbongo bafanda kanya poso ba lobby cop na bango ebebi bazo senti que to nyoko la population mais comment ba continuer bango ba pesa biso privilège nyoko la baninga na bango yango ba mona ba konse ba congolais comme si baza ba ko frauder na pays oyo mais pasteur John ne ba maté ya pedo pesa biso ya pourquoi pas église batu ba olela nazo biso makambo eza sérieux difficulté to so mema nango gauche droite to mona bitumbe so bimana est tanto ka bato ande bazo tourner biso je maman na yebi ki très bien depuis ndako ngamoko na sala kura ki très depuis na kolanga na piaka na kotika famille bien yonde ko nanga papa na tikio bien na ketala ndeko na biso mususu lokwa na nzala na moni azo lamba na moni ya mbinga malamu te pona kota masolo malama tiela nga fufu bien na mbongo atike na bani ko tonga bino batika ki na ndako o moni na yawa magi mimi na Elise balinga te na yakutu awa bazaka na suwa na yo jango yo ka moni yondo saka mwana malamu mobai nango yokindele kinanga lobi bana kutu balingaka nga te or na tiki bango bien na kebe taka makampoka na zo mbongo ebele na inisi bino ponga na zo intérêt so bokuta ne talinga te so Congo ezabo na obiso ko ndimanga te tala oyebi tembo finga ba congolais ba goigo elekela nga congolais goigo ita congolais za maman na courage to vivre loka borfele o ba kufele ba para depuis 4 ans mais moi na s'en sortir comme mutu pas précis fort o chola mutaboy muto tigeli lipate okute na tonga zolo mkazo tala paso beta bal o bateke nzambe merci comment ko chola su muto pesa gire mukute na tonga zo se komone suka kanda o mona kateke na RDC ba patron de ba komo tonga babola babola ba na concurrence te concurrence mobola so ka utiko paso masanga baninga ba ekata sombeli ba balanga puti mongo po esengo bonga ya yango patron ko uta ko taibi mbongo bozaki te so ka moni babola akobenga sabo tuna akobenga bino ye moko bino babika ko kumisa mo pa o umela sombela biso bien abengi bino bosala misala tango boko sala alobi na lingala tango boko sala misala komi na suka futa bino bandi ko toksa français bana na ya mike bazanga tina apesi bango $200 ba fête anniversaire mwana ko 4 ans bino bosali musala boza 5 batata bana botiki basi na mandefu musala ya $100 apamba obozela bozo no 50 boleka sulo lobi andimati kabino na nyongo bana boko lesa me pona bana ne $400 apesi satu atuna congolais. Mais dimanche à qui église à tout bel babine zambazo sale. Biloko aboy konga ko marché na auto original. Boko seli sata za koloma sumu me auto sala ki motema mabe na biso mo kangi biso si singa.
habité sur ce compagnon na hôtel original difficulté moi na bato ça bangote Congolais lula musala Congolais zo forcer vie na esimba akutende na bato zo solo na bango mena motema balingi te mena munoko bazo sekisa emi mingi yo kanti baninga njoka bata poisson ba bangoyo relaxer moi si na yo tango atala yo kizuwa yo le kinga na mbongo obala moi si na alliance ngai ya to fanda comment moi si nga ko beto motema au moment nga na za mobola souci kaka bima na moi si nga soka bimi na etenga pe musala ekufi ba Congolais race nini ba ça la biso ozomona te ke suka mabe nyonso même na lifele e quoi na RDC RDC ndeni susu pasta e quoi na RDC voilà na ba no clair Congolais ko za na mbongo zuwa moko ke la ka muta mobola ako compliqué tia lukele ba difficulté ti suka point et songone za ka bongo yango moni ba vi na bango bazaka ne sengote soki ya raté okuta na bana kota ko tshela motema danger ko ya mingi po mabe osala na bato nzamba zongisa kaka na ote ya yo tala batutu barenya va ba lelo sor na bango suka pe to kamita mabe e futa kate ba famille be to ko ba on ba million to banga bango tant to zaka ban lo tant to koli to moni bango pamba ba million ba tshanga na bank ba sele lipe mbongo te ba fungoli ba compagnie te ke yiwa wapi soki mbongo tikali muta baby ube mbongo esili ba komi piaka ya na deka akendo batama na poto koma bana babola ba ke poto ya pasi ko fudanga na ba masuwa ko kenaka bangola ko ba bilete ba étranger pa kende poto keno tay na poto asaka lez aluka mbongo zo sufini mo ya to kenda kunanga tonga ta kikuko te etelema bo kenda poto ya mbongo wa bato bo sakana na bato bo iba bo pia bato bo tina bana ba poto so dise bo pile keno tay bana bino bo tina na poto tala bangolo nde bakoma okokama yeyo ye comme bank service na kisasa ye eloka bebela ayebate akutanaka na nani akutanga na mundele nini atikalaka na français mbongo na maboko ezate français na epena batu misusu différent akoma na français mbangu koleka na mindele mbongo ezate akoma lokola mutakutanaka na ndoki miso tala atika na français moko abuja oh na olo bano polele la plupart bana ba patron belo ba papa na bango ba sala mabe na bato tala bana ngona ba poto wapi so kutena so bane français mbangu mais so teme mundelo penda kolo français kolo ba bongo te akoma kolo ba français ko rapper tu fa cha tala na maboko eloko te pesa ikop kaka na sala nyonso o kopinyo pianga musa yo tambwa na kop otikana ba no sa jako bonga papa metonga ndoko sabatu kala tokero luka non atenenga kolaka na berso mboko bazako piye batu ba kolisa kwa bebe tikale na mutu ba koye metka na nostalgie toke na kopa osaka na nganga kombo kilo ebina ba 1980 ozozong sa fia lona makambo kala okom lokwa liboma ke na fula zo seka likamune to yebite ko seka mutalibomo reto seka pia biso pa ndoka zo seka makambo so ya solo ko seka mutaliboma toke la kende ma abebelini Oria zo seka makambo mo ah otika tala. Voilà, je vous dis, nous sommes vraiment avec Pasteur John Binomorobozo Yoga. Donc je n'arrive même pas à dire pas mais apparemment ma conseil à Pasteur John vraiment te éviter ceux qui est comme ça la moi bien parce que ma comme sur Pasteur John à Lobaka. Ceux qui total la plupart de c'est Zakaya solo. Pour ça pena batoli morobo ça nous aide pour la vie. Oye bisayo ke ko linga ko lona mabete. Boko kimango to ko récolter. Nazo peso conseil sérieux lingo kutana berere moko komela kyo sawo ye baba tuba chola yo memute mano ke na saki on erreur e goza na makamusu so sala mobali na bobota bolingo mobali rembourser mabe pas aida na intention mabe tika batu ba wolola o moi sizo zo ba memute mano temeke nzamba so mona katambla ki na vérité ba ko wolola le 4-5 tisu kan nzamba ko justifier ko zaki bien e bele ba ko bunga o te fo ba mona ke teto ko sele ke makamtala résultat ndenge pe e pesi yana mibali misusu boko finga bolole pa matikala piaker ora lukaki na ndenga fa normal après confiance na famille na moi sina bande ko ba trahir aye ko ya akweya bo wolola ka e pamba conseil na témoin un jour e ko simba non peso ke mabeo to betelo maboko nzoko kosa nango bato kote musu bazolela na kombo na koto bima prêtre soki kimi kokuta bana ou bien kozang so pongi to avo kufa ko bela maladie moko le roi pina tibeleze zo sila mupepesa li du semo e monan problème nini ma po tibeleza te so ni polo kumeke na ya sango so na peti masolo kende na sala ka bato ko sa so yo moni bandi ko kufa na likamno motema na bano polele zala netre kwa banga e simba te nzamenda changa na fosa na limite nanga na kana so na fi nanga te oye mwana ni na sala ka wololanga message ke nenda ndako
konuna nange talo na nini bolekanga na mbongo me bokufa avande ndenge nini peke neti nga mutu babololage mais sisi ma tisuka sa alliance moi ça pesinga valeur bana babenga nga papa otali mbongo na maboko ndire $40 mais nazo futa ndaka $60 bana batanga bozo kamate salaire mbongo na nga makasi suka 50 so na komi na 100 na ngindi mais comment moi si fidèle bana pe bazo kola ndire mutacha ba million na banki bona ba million na banki na basi bolata alliance mais ba les okufa faut tout ne okufela nini comment piakera pile bino na robomba gérer ao gérer ko le kabino sagesse qui me uta na nzambe sana bomengo te l'église belle taille batuma be so moni passer la pesi confesse na mateya mbongo comme lokoso kala tako kabula bandimi so yo kinga kimi nzambe na miso koza pamba mais na virtuose à l'aise que les kapatu baleko na mbongo kotamba na jeep ne pas que ça na silence pour les kina mutuka tato banyonga makamso de faki mutuka zo peso passe mutu msako le kama kolfinge pe akia njoka sana ba locataire misato ana kikuku mais chaque fin du mois zoka salaire au moins na kimi na makolonjo ba 500 biso na so beti calcul na fin du mois apile mutu achake konzokole ka mutuka po mutuka vole ka 5 litres yeso amatika 500 francs komi premier moteur nzamba pianga makolo na te so comprendre na vie fausse na sagesse conseil to comme na l'air o so za agiter o kufa vent so za bilenga lenga ba ko corrompre yo to betelo maboko mais na direction nzambe te même qu'il pesi au raison et pas nzambe aussi faute tambola na fa normal ba fingo mais nzambe mona ko na fa normal o zala tisuka ere makam na ote ya yo keba na mateya mikolo yo mateya comparaison cha pembeni so mani passer zo kabola bandimi ko to ba pia mabonza ko te changer passer la bando beba kala ta ko finga bandimi na ote original vrai pasteur na wapesa ka mukena ebele bango tu bandimi ko tangela ka bandimi ba dele te pe mto chaki bango te nzambe nda cha bango ako nzamba ko tika ngana nuna na age mapimeli nga mbongo ne pas que na rupe ako se pesa ngana suka fana kufa na ngini ko le kamtabonga ki bandaka kala tout est vanité eloko bomi bino kolenga na misu oui bien faire ça na somo mingi te pour faire katazo kata prince camille nge tout royeba ako za na somo o meke tout endoka choc avec ata sumbi na miso batatke mutakala ata bo wolole amona kinani mwayo kasoni baba to finge na ndenga makasi ko yoki te ko chaoka koma boye na vie réussir na koma baba na koma fek bolo batena na talaka elo zo tungiso nzala na ba difficulté ko ya Congo nga zo tala côté na fina nge osuka wapi na bomba fina ba na bana comment zo pianga faute na makambe talinga ta na pio ko kokate o critique bana ngame na simisa même ko to lesela nga bango kokuta nono pango to zo fuite le komingam moi si nangala mbateti pour attendre biso moko to sepeto za la bongo yo bandi ko tambwa nango bato kisasa oya yela ya yemoko asundola ya bato chango misu congolais tala kisengi donc moninga pour comprendre nga eza facile na timbela na yambala moko nazo ketiliwa batu no zana bino olinga ngolinga te mafu problème nanga na pesa vie nanga objectif kotanga nangana kotanga te ko bongeza makama nzambe po banda kuto temi na balabala bango to ba vidan chikite vieux eza courage na mbamba neko ekonzo sa ekonzo ko matate ko katela ka fi cornete po etem to senga ki ba chao ko cha salela lo kwa manda da menena na mikolo moko age ko simba pe na simi nzana na leki oya ngate na tala kate mama to utena fete ba chepso tabe moko prikola invitation mando contrôle ko toka na sani fete ngana pe kimbong yangani toko yo ko toka oyibo ibate yangani ato bombi fero bombi di masang so bakanjo mikumba na yo jamais no bimana som ta porte kengela muto na yibimi c'est que comme motema jaloux feti na ote yo pe abengo ko benga yo poza ki lokolo to kite po na nini nde mukileza na ko chama kama muninga ka par rapport ya quoi to kute c'est le mandat d'amener o aza pembe na kote iso ka boy continuer koko tali fo tolo le talinga te makama nzambe bate ya bino sérieux o bossa na rôle na yo o na terrain yenga bale matemacho kitokiti o komela pe masa osimba bale ngana ebi bale te mena bien placé mais ngona zo chabi magno noki yo manga mataka papa ko mato esa ma seza na lenga na mataka ora danger ebi so na matina kenda ko taba ninga tena tigala ngamo ko pa mona nga fili passer sani ya na kenda na bakopo batu bachaka kate mino bolingi makamba tige na kenda ne tidi bazo zabi sote bolingi mikotanga trop ngana kenda na kopo ba mona faux conteneur kitaki na libongo yo ko kan o mwana ngo kompa kiale mais so ina ke ba ko zonga ko le kamta temi na compagnie apesa mikanda yale o natanga ki trop bazu biso babito kotala dimanche bazo contrôler ba CV mikolo na classe lokutana ya solo sangana ba ko zona na connaissance c'est pas
donc biso tona raccourci comme masaki ba comparateur okoki to kwa ici soko okoki challenger ye na poka 10 000 na parler Congo eza na mpani na meli moko na poka zeli wa challenger akena koto emplacement ye moko ba moni vide il faut ba passer cop coup de tête itwamina yo challenger bana Congo bana poto toaka na chaîne moko JKL etake kizengi le mino makila matricule ngayo mwasi akomisanga kombi mais pona chaîne nga moko JKL news ningi olobesa te ekotisi na kati ya mboka ningisi